Mbote na famille communauté mobimba na bengi bino na pesi bino mbote toza na likambo ya le 13 koyinda tala kokima bomo deja kokimela kisini te sport boya boya ba mama bana na bobenga pe ba étranger nyonso ba komona ndenge communauté congolaise président na biso organisé pona le 13 kotikala te ya mwasi kitoko makasi tokosi boya tobeta bale bapaster bakozala bakobeta bale bamama bakobeta bale ozali komona paster kasana na teni paster erik na teni paster marcelo na teni bakoya ekoyinda mama Pauline mpe kuna mama paster akotikala te kote bamama akokota na teni boya ekozala noel kolia komela koseka kobina ekozala po président aorganize yango na mama présidente na gode la keser na biso pona tosepela tokutanaka te noel na biso yango wana baya na bana boya na bana kotika mutu te na ndako boya na bana boya na baétranger bamatch ekobeta tokolia kolia komela nyonso elambeli ekozala ebongo yo ozanga na ndako obomana na ndako osala yaka na bana mama esalaka bien omona ndenge bamama bakimaka basi bati teni bapaster bakimaka bati teni okozanga omona paster kasana paster erik na paster marcelo ekoyinda boya boya en tout cas na lekisi sikoyo okomona na kotia bamama na ngai bakolo bazali yo na balobi bakipendo balobeli yango mpe masolo mwambu ye moko alobeli masolo mama présidente alobeli yango boya Judith la petite alobeli yango na Lili Penokoka Kabela alobeli yango boya na kolekisa bango baloba en tout cas na sepeli makasi aleli tobengi yo tobanda mwambu mama na biso ya mokolo akokota bokomona ndenge akoloba bokomona Lili Penokoka koloba kipenda koloba Judith akolakisa baforme ya teni ya bale ayekozala kolo akakosukisa na masolo bakotiela bino adresse boya boya ya boye bozanga soki oyebi bakongole bakoti mingi ya sika toyebani te boya tokoyeba na mokolo wana kuna boye tobeti bale tolie sport tokima toujours omoni kokima toujours esalaka bien c'est pour la santé boya merci mpe na god live oyo asalaka na kese na biso ya communauté yenda jambo yenu banduku yangu ya communauté congolaise elike leo nakuya kunioinforme kama tuko na evenema kabambi je ya communauté yetu yote le 13 décembre 2025 tuko déjà pour fin de l'année mais notre communauté organise événement moya ya divertissement sport, il faut tufanya ke sport ka football ile siku le 13 ba pasteur yetu batacheza ballon pamoja na batoto yetu bamama bababa mkuye kwa wingi ile siku nako kutakuwa ka mchezo ya meno stadi food ya kusabalala kwa mtile bakongo itakula Kiswahili yengine nasema tutakuria mkuye tukule pamoja mustile ya congolais nyonso main dans la main c'est-à-dire beto na beto sisi kwa sisi tuchangane ile siku juu ya ile evenema en tout cas karibu sana kitoko comme un vrai congolais usikose mwa ile evenema vraiment itafanya bien sana tukaleta mafamilia pamoja umoja okonjobe moko kitoko. Shalom communauté congolaise mobimba awa na kati ya peuple na ye mpona oyebisa bino ete toza na milulu minene oyo bazali koorganize mpo na ntina communauté na biso ya ndembo bapapa bakobeta ndembo bamama bakobeta ndembo bana bakobeta ndembo boya ebele bandeko na biso na kati ya communauté boya to soutenir communauté na biso merci. Shalom bamama congolaise nyonso ya communauté ya pef awa ya bamama napesi bino losako bana na ngai baleki na ngai bakoko na ngai na yawa kaka mpona koloba ete toza na mayangani monene ya ndembo bapapa bakobeta ndembo bamama bakobeta ndembo bana na biso bakobeta ndembo boya ebele bamama
boya le 13 décembre tosangana esika moko tosepela mpe mpo na fin de l'année. Merci mingi. Bosombote bamama bayaya bakoko baleki toza bango na groupe ya communauté congolais tozotinda message oyo boya ebele le 13 décembre toza na match na biso nyonso bato ya communauté congolais toya ya kolia kozala ya komela kozala eza fofui toya bapaster bakobeta bale bajeune bakobeta bale mpo ya tosangana eza lokola fete na biso ya noel na ya bonane tosangana biso nyonso toza communauté congolais ebele bacongolais toza na kati ya mboka oyo tosepela tokota mbula sika 2026 mpo ya tosapote bapaster na bamama match ekobetama le 13 nayebi ke toza bato ya misala biso nyonso tokendaka misala biso tu tokutana mokolo ya le 13 match ekozala bakoinforme bino na kati ya groupe esika match ekozala yanga leki na bino topesi bino bambote ebele nzambe abatela biso tino mokolo ya le 13 décembre oyo tokokutana toya ebele totala bamboka mosusu. Australie eza grand monde non toza bato ebele botala bamboka mosusu bamboka balondres bafrance tomona nde baninga bazosanga bakobeta babale mpona nini biso te bamama tofongola mitema bamama toya totika baranking tokota mbula sika 2026 tosepela na bana biso nyonso napesi bino mbote bajourne ebele nzambe apambola biso nyonso amen na kombo ya Yesu. Western Australia tutacheza kabumbu. Karibuni tushangilie. Kama utacheza utapiga mikono, kama utacheza utashangilia. Ile kupiga tu kelele ina motivate mtu mwingine anapata ile courage ya kutembea. Asante sana na wapenda. Mimi mama Kipendo naisha hapa Perth, Western Australia, na hivi na record niko kwa kazi. Thank you guys, have a nice day. Hello Congolese community, you are all invited on 13th of December, le 13 décembre. We have an event. Kids will be playing soccer, parents as well. Come along, we are organizing our little Christmas. Just come along and enjoy with the community. A great way to end this year, 2025. Thank you, bye. Hello everyone. My name is Sister Kolo. I've just come to introduce you to the Christmas party that the Congolese community is organizing this month on the 13th of December. Please come along and enjoy with us, as we all know that this month is a month of fun, of enjoyment, of rejoicement. Please come and celebrate Christmas with the Congolese community here in WA. The park will be at Gundula Park. That's between Marangaru and Gundula Street. Marangaru Drive and Gundula Street. So that park, it's called Shelvok Building. That street, it's also on Shelvok Street. Please come and enjoy with us. Come and celebrate. They will be having a lot of fun. We are going to have many teams that are going to play the football, soccer down there. So let us come and support, because we're going to have male and female teams that are going to enjoy the game. They are going to play the game. So male team, we're going to have our pastoral team, evangelical team, and youth team, women team, and mothers team. So we are going to have a lot of fun. Let us come and support women. So because when there are a lot of fun people who are making sounds, singing, making noise, it will encourage us more to score. And I, your sister, I'm going to play as well. I'm going to be in the middle field to play, to attack, to score more. Please come, fan of football, soccer, come and enjoy with the Congolese community that day on the 13th, 2 weeks to come. Right? Let us enjoy. Let us have fun. We're gonna have a lot of food, beverages. We're gonna have barbecues. So we're gonna come and enjoy together, along with our kids. Please come and clap hands for us. Come and sing. Let
Let us enjoy the end of this year, 2025, that has given us more enjoyment to live. So let us go and say farewell to 2024. Enjoy together. Please come.